Allô la famille, lelo na ele biso recette na biso lelo tosala recette kande nazo présenter bino biloko na biso tosala recette na biso ya gâteau na biso lelo tosala ngo ya carotte. Gâteau ya carotte tozosala ngo bomoni biloko ekokota awa toza na carotte na kati mike 4 maki toza na huile toza na sel na biso toza na farine kopo moko na ndambu awa toza na sukali toleka. Oui, ba mama nde bomoni na kati ya mixer na nga awa na mixer biloko na nga na ozo mixer na mixer te bozo mona ngo yango oyo na te carotte na nga na kataki na kamati na biloko nyonso ka na laksaki bino na te sauf que na te nanu farine na te nanu te mais na kati ya awa na te biloko wana nyonso na lakisaki bino. Oui, la famille, bomoni na oti ko mixe yango ekomi pati na biso sikoyo. Tozo tango na sani na boyaki pona makelele yango na longolaki volume. Yango yo. Sikoyo tozo tsa farine na biso na kati. Tango ozo tsa farine na yo, luka otango ndambu. O na te ndambu nazo balusa. Yango na sisi kotsa nazo balusa ngo pati na biso yango yo ebetami te kitoko eza vraiment lisse nde tozomona pati eza vraiment lisse tozotsa sikoyo ni na biso levure tango te levure na yo linga oyungula yango esala bien pe farine na yo okoyungula ka yango chaque fois kosala gâteau lingaka oyungula ka farine na yo po ebimisaka nini gâteau na biso léger po gâteau bima kilo te tango te levure na yo mama kobanda kobalola su makasi te balola kango doucement ozo balola yango malembe wana pesa ozaki forme na yo otiaki yango déjà manteka ozwi otie na nini na farine po ekanga te tozo tsa siko na kati ya forme na biso po tomemango wana ozo chauffer pe déjà nini na yo four na yo otie na 180 likolo na se tokoti gâteau na biso na kati ya nini ya four na biso tokoti na 14h23 osala kaka 35 minutes otie moto no na 180 se likolo. Siko toye na deuxième étape na biso tolingi tosala crème na biso o tokotia likolo. Na crème na biso toza na miliki na biso o tobengaka miliki na biso ya nini ya miyoyo. Toza na cacao, toza pe na manteka. Tozo tango elongo ngana bino awa. Mantega na ona te 1 cuillère demi na te lutu mona ndambu. Na sima ya manteka na ekotsa cacao na biso. Na sima ya cacao nazo kotsa ndambu ya miliki ekota nyonso te me ndambu. Yango wana nyonso misatu tozo balola toleka. Yango ba mama bomoni yango ndenge ekomi. Après nakozwa na kotsa ndambu ya miliki na ngai po ebimisango mwa ebele. Na sima ya miliki tango ekokolisa yango ebimisango mwa ebele nakoyeba kotsa sikoyo mwa lutu moke ya farine po epesango ekilo. Bomoni na bakisi miliki na ngai yango esali yango susu mwa ebele. Na miliki na ngai tango na bakisi nazwi na bakisi farine lutu kaka ya mokie pona tango yango nde mte kosala ke kanga. Après matisa moto na yo mekolemba te mama yo balolaka pona se ezika te. Yango ba mama na ngai tango zo balola pona zo kata na linte video na ngi kwa mulai makasi. Bomoni yango yo sauce na biso bomoni yango yo bomoni ebimi crème yango yo. Bolanda kande na sali crème yango yo pe wana siko tango yo kokitisa moto ne bandelo te moto makasi après tango ebanda kokanga okitisi moto na oko ezika te. Ale yango ekotikala na moto po ekanga mate etake tozozela gâteau na biso
ebela. Ok, gâteau na biso ebeli. Mama po yeba ke gâteau no ebeli tia nzete. Bomoni ba nzete na biso oyo tosalelaka mondele. Ochuki yango boye. Omona ke eloko ebimi te. So omoni ba mai seke gâteau no ebeli te. Donc gâteau na biso ebeli kitoko. Tobomi moto. Tobalusi gâteau na biso. Bomoni ke gâteau eziki te. Gâteau na biso vraiment ebeli te kitoko. Siko toni totia crème na biso. Ai nazo tobola po ba goût ya crème na biso vraiment ekota kuna. Na kotobola yango. Na kotobola yango tango na kotia crème na biso bomona ke ekokota ti na kati. Tango kaka gâteau na yo ebeli obimisi kozela te gâteau ekoma pio na moto nango crème no peza moto obandi kotia yango. Wana tozotia crème na biso na gâteau na biso. Tosilisi yango yo gâteau na biso totie crème likolo. Vraiment c'est tokos. Na olakisa bino tango na kokata esila moto tokos. Gâteau yango yo. Bomona gâteau. Ta gâteau. Donc gâteau ezofina na ko l'éponge. Hein? Yango nde gâteau nde babengi gâteau. Maman kosala gâteau fufu te, hein? Ok, merci beaucoup. Bisous, bye.